Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Number One, votre site de médias, culture, d'information générale. Moi, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Passi Totola, dit l'épaule Panda, dit Lilignoko Yan Tembe, présentateur de l'émission UK Today. UK Today, c'est l'émission de la diaspora congolaise au niveau du Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous sommes dans notre studio, le studio Apocalypse Media à Coventry, où nous allons essayer de vous présenter une émission qui va se focaliser aux élections à venir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant de commencer cette émission, nous allons d'abord remercier nos partenaires de tous les jours. Nous commençons par celui qu'on appelle le président Aimé Kiomba High-Tech Showbiz à Coventry. Aimé Kiomba High-Tech Showbiz à Coventry, c'est une maison qui fait la fierté des Congolais ici en Angleterre. Monsieur Kiomba s'occupe de transfert de fonds. Monsieur Kiomba est dans la réparation de nos ordinateurs, répare nos portables, et Aimé Kiomba fait la distribution de nos produits, les théâtres, des concerts et des albums, y compris des clips également. Nous remercions également mon coiffeur. Nous remercions également mon coiffeur Guy Michaud, Louaou Salon, Bor et Zanga Combo. Nous te souhaitons la bienvenue en Angleterre, parce que il faut le dire, monsieur Guy Michaud revient de Kinshasa et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre pays, l'Angleterre. Nous disons également merci à Papi Lai Blessing Mini Market. Papi Lai Blessing Mini Market, le travail avance, nous apprécions et nous lui jetons de fleurs. Avant de clore cette tranche réservée à nos partenaires, il y a un grand partenaire, celui qu'on appelle par le bourgeois Pagui Kiyedi, le bourgeois de Coventry. Pagui Kiyedi s'occupe de la vente et achat de voitures. Vous voulez une voiture neuve, vous voulez une voiture d'occasion, vous voulez envoyer un grand camion à Kinshasa, une seule référence, contactez Pagui Kiyedi Exaucé Motor à Coventry. Les numéros apparaissent sur vos écrans. Si vous êtes incapable de les joindre, appelez le numéro d'Apocalypse Media. Nous allons vous aider à entrer en contact avec le bourgeois Pagui Kiyedi. Nous disons merci à Guy Robert Kimumbu, l'assureur de la ville, Garage Guy Solution à Coventry. Nous sommes à Coventry. Pourquoi ne pas dire aussi grand merci à celui qu'on appelle le gouverneur Fumabala Gauthier Moudiatanzila Diatabao. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour au plateau. Nous sommes dans notre studio Apocalypse Media à Coventry, où nous allons essayer de vous présenter notre émission, comme nous l'avons dit avant, l'émission consacrée aux élections à venir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous savons tous que le 28 du mois de novembre de cette même année, les Congolais du Congo iront aux urnes pour élire un nouveau président, et ce président aura comme tâche de diriger la République démocratique du Congo encore pour une période de 5 ans. Et le président sortant, M. Joseph Kabila Kabange, le Raïs, l'homme de la paix, a droit à un autre mandat, mais il doit d'abord passer par les élections. Sans élections, il ne saura pas diriger le Congo. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter une émission. L'émission d'aujourd'hui, c'est la première émission d'une série des émissions qui parleront des élections à venir, et même va essayer de spéculer, pas spéculer, mais va essayer de projeter le résultat avant même que les résultats ne sortent. Raison pour laquelle nous disons merci à vous tous qui nous suivez en ces moments. Bandeko ya majorité plurielle, peuple congolais, mobimaba olanda biso tolobi ki biso lelo to bandi série ya ba émission moko oyo eko permettre biso to parler sur les élections oyo ezoya. Ba élection ezoya, eza le 28 novembre, et que le 28 novembre en tant que président Sika, le 6 décembre
8 ou 9 jours après, nous avons un résultat provisoire. Nous avons un résultat provisoire, on a un délai de les 7, les 17, nous avons président définitif. Alors, né le 20, et vous avez la prestation de serment à président Sika. Ngai, naïbi président Robima. Nous avons le mois de janvier. Mais, tout le temps, nous avons un combo ya batu. Oyo, bakozala, oyo photo pona. Oyo ba Congolais ya Kinshasa, bako pona, po bakoma président. Bazala ki 12 moko ae ko kende. Mais, na liste ba parti politique, oyo etie ba candidat kuna, tozali na 7 partis politiques et puis groupe moto binyo ya ba indépendant, c'est-à-dire ba candidat oyo ba postuler ba comme président mais bazan na parti politique té ou bien bazan na parti politique mais ba postuler na sima ya parti na bango té que parti na bango etie bango lokola parapluie to na parti oyo ezali ANCC, IDEMO, IFC, URDC, UDPS Tshisekedi, UNC na UREC. Tant que le IDPS Tshisekedi, c'est-à-dire bana Congo, il faut que IDPS ezalaka mibale. So ko kena ba liste oyo babimisi na seni au mona ke zana ba liste ya batu ya IDPS Tshisekedi na batu ya IDPS Kibasa Maliba. Je vous informe que IDPS Kibasa Maliba izosala pe musala na kin toko samate. Bandi ko to fungola miso. Alors avant to continuer na kosenga moi break wana ekozala message ya monsieur Kali ou ya résistance na niveau ya Angleterre a tineli yango monsieur Jibem Piana leader Yamon Foudé l'homme qui a mis l'eau dans coco ou azabongo président ya Wenge BCDG biloko ya souvé biloko ya nani biloko ya les raïs biloko ya Vital Kamerhe toujours comprendre mais biloko bolanda ndeko oyo na sengi merci mingi na vena ngai vebinda na kati ya conventry vebinda motato to tikelo loko tala ndenge ndeko ya combattant azotinde la Jibem Piana message tolanda et ça peut biso bien tolanda ko c'est tout pesa message Jibem message donc Jibem Piana toto baboye donc na lem su bozo comprendre te toujours dans bino te besoin te que bino bo betele so musique bo ya to solo là to bo changer parole non biso parole na biso yali mutu wana za na nzela yo mo comprendre que mutu wana zo boma bato changer esprit na yo to solo là et ça ngolo ngakele biso ko lobane to ya biso peut ba conférence na lobande ngeni te musala na yo mo yebi ke musala zo sala za bungote bongola yango watali to zongi na plateau na biso plateau ya Apocalypse Media to za mo na kati ya studio na biso na conventry on a besoin il y a ba information na yo ekene liboso on a besoin mokili mobimba o elanda yo yaka ko mona biso ndenge ba ndeko ya Discovery of Talent Patrick Bosangwa ba monaki biso na profiter peu de l'occasion pour na pesa staff ngomba mote na pesa petite sœur nanga oyo azabongo na kati ya Birmingham Nicolette Biamungu maman na le massa de papa Jordan Motatro et Sika Ozali bandeko batali tozali na 11 candidats retenus pour les élections. Le premier candidat sur ordre, nous allons par ordre alphabétique, c'est Jean Andeka, Adam Bombole, Kabila Joseph, Kakese François Nicéphore, nous avons monsieur Vital Kamerhe Vital, nous avons monsieur Kachala Oscar, nous avons monsieur Antipas Moussa Nyamwisi, nous avons monsieur Joseph François Nzanga Mobutu, nous avons monsieur Josué Alex Mukendi, monsieur Etienne Tshisekedi, Oyobon Azali, candidat ya bana ya diaspora. Oyobana nyonso ya diaspora, ba zo se retrouver na ye. Ba élection ndenge ko sale mabande ko ba bolingo, ezali dans 5 régions. Oyo eza na poids makasi ebimisa moto président. To classé yango na 3 catégories. Nous allons dans la première catégorie, nous allons dans 5 régions, Katanga, Équateur, province orientale, Bandundu, Kinshasa. Deuxième partie, nous allons Bongo, Nord Kivu, Sud Kivu, pardon, Nord Kivu, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Sud Kivu. Nous allons dans la région Oyo, ils ont classé dans la deuxième catégorie, puis dernière catégorie, la région Oyo,
Moutabi manam azwa nyonso te et ça ils ont pesé vraiment te na kati ba élection zali ba Congo na Maniema. Pas sur ordre alphabétique mais na ordre il y a ba électeur première partie na Tanga Katanga première région na Tanga zali bongo Katanga Équateur province orientale Bandundu Kinshasa Nord Kivu Kasai occidental Kasai oriental Sud Kivu Bas Congo na Maniema o ezali bongo province ya Souka en termes de population baza enregistré donc eloko na koloba yango wana motoyo azana matoyo ya koyoka ayoka Katanga toyebi nani azakuna populaire ou bien nani azala ba intention ya voix mingi tolobi bongo par rapport ya musala oyo mokonzi ya PPRD asali na Katanga c'est difficile à mutu président nyonso o ba candidat nyonso ba kokena Katanga ba battre les raïs Joseph Kabila musala oyo Moïse Katumbi asali na Katanga c'est difficile na batu ba kende Vital Kamerhe Etienne Tshisekedi na mo misusu wana ba kende ko battre Kabila na Katanga Équateur eza ya mutu te Tshisekedi a ko gagner l'Équateur Vital a ko gagner l'Équateur Nzanga Mobutu a gagné l'Équateur. Équateur est à Moutouté. Province orientale, Banderoba Bolingo, est à moi passé. La province orientale, pour Awa, les raïs, à Rochama Kolopé à Longi. Tshisekedi a occupé au long à Awa. Ils ont construit la Vital Kamerhe à au long à Awa. Il y a un peu de langage à Moutouté. Mais Bandundu, ils ont les raïs. Kinshasa, ils ont Tshisekedi. Mais majorité d'argent a raté mes aïe. Nord Kivu, ils ont Vital Kamerhe. Kasai, ya Chichi. Occidental. Kasai oriental, ya Chichi. Sud Kivu, Vital Kamerhe. Sikoyo, sur les bakanda nyo sont autant que la bino, j'ai compris que bakanda va monga misato. Bakanda va monga misato. Donc, Joseph Kabila les raïs, Kabang l'homme de la paix. Ndé babenga kina Kinshasa awa na poto babenga kaye Hippolyte Kanambe alias commandant Hippo et puis Etienne Tshisekedi oyo Koffi Olomide asali nzembo bandeko Koffi Olomide asali nzembo mais olala baka que non vie Tshisekedi boyna boy azobenga Tshisekedi vieja na nzembo wana ndenge biso to comprendre ya Jean to comprendre gazo le bela Tshisekedi. Mais tous là, bateau baza préparé pour le bateau tous là bino. Donc et puis troisième candidat zali Vital Kamerhe mon PPACK Mokolo Tonga Abotoli Tonga ou Tonga nanini. Donc owana ba candidat potentiel pour na gagner. Sikolo to bana otala nano moko. Le plus jeune candidat dans Makambo nyonso zali bongo les raïs Joseph Kabila Kabange oyo selon ba document na zanango awa botami le 4 juin 1971 na mboko comme nango ewa bora et puis azali président de la République démocratique du Congo actuellement. Et le candidat le plus vieux ce monsieur Etienne Tshisekedi au bonga botami le 14 décembre 1932 na Kananga. Azali président de l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle UDPS L Tshisekedi. Mais batu balobi mingi na o etali âge ya président Tshisekedi. Mais bateau bazo diriger ma compagnie. Bon, on a plus de 80 ans, bazo diriger ma compagnie. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi bazo ba mingi na o etali âge il y a Tshisekedi au moment où il y a beaucoup de sénateurs en action. Azali pe musikate na monsieur Etienne Tshisekedi na en âge. Donc, le plus jeune c'est Joseph Kabila. Le plus vieux candidat c'est Etienne Tshisekedi. Tu le dis que jeune n'est pas dans le droit de diriger, tu le dis que vieux n'est pas dans le droit de diriger. Tu le dis que peuple n'est pas pour juste. Peuple est pour juste, pour l'éducation à Bano, toujours bota, pour le salaire à bateau à Kemusala, pour le combattre la mboka soki munguna aye kubundisa ye, pour le tonganzela
pour leur permettre de tambola tamboule ko beta ningo to tambola na poto mbule beta mais au loin na nord ok na sud bandeko to aider bandeko na biso bazana Afrique ko sala choix ya malamu ezali te pour ba pesio polo to ba pesio big to ba betilo concert public nde yo o kokende ko voter moto to sengi merci na ba o bazo yemba banzembo pona ko soutenir ba candidat na bango mais to ko senga na bino banzembo ezala ya bambwa kela te po ndenge to yo kolanda awa tant que ba panze sango tant que ba toto kotala makambizo le kaliboso na biso to monique nzembo o ba oto yemba ya suka awa pa ya artiste moko congolais abwakeli leader mosusu azo bengi na kombo ya Jean to sepeli na ngoti to kozela ba Apollo Jazz ndi ba en anglais Apollo Jazz c'est-à-dire ba excuse en français. Alors avant de continuer to la nanu combattant ou ya un message na un pasteur congolais résident à Kinshasa et on se retrouve juste après et le roi. Vous avez tous les puis embargo hein embargo to tche awa ezali musique et ba pasteur na ba politicien hein il faut te définir pourquoi to tche ba embargo wana ba Sonic Afuta c'est vrai baza na parti pris baza ba pasteur soi-disant ba pasteur mais baza ba politicien do ba pasteur moko politisé ozomona baza la campagne ya occupation bazali bazé belé ezaka Sonic Afuta te ba voilà surtout Sonic Afuta wana rôle nini yazo jouer na kata occupation ba dépôt ya ba arme ya occupation ye mutabomba yango ozomra asali église mais église na ye au lieu ate ya ba tout hein abani ko zo ba arme ya ba occupant abomba na église na ye ozomra donc bana Congo ba congolais nyonso ya mokili mobimba bokeba na ba pasteur o baza politisé oyo bazo travailler na pouvoir ya occupation na kata congolais ba soni wana c'est des faux pasteurs. Donc merci tozongi ana plateau na biso mbote ya mingi na venanga Alexis Mabika mbote ya trop na Alain Tiamuna mbote ya trop na bandeko nyoso ba kolanda biso na Allemagne bato ba kolanda biso na Canada na pesi mbote na Papi du Cheme mbote na Londa la Mimbo mbote na Edi Dangi au bon bazan na Canada na pesi mbote na bandeko bazan na Afrique du Sud en Afrique du Sud na pesi mbote na petit na André Motor na pesi mbote na Richard Mwamba na pesi mbote na Papi Madila et puis na pesi mbote na Papi Madila Chamala Tidi Findwe mbote pe ya wana za staff ya bana na biso bazali bon bandeko na biso bazabo na kati ya Afrique du Sud tozongi na plateau na biso pour to conclure émission mais avant de conclure émission tolingi koloba boy toyoki sango na kisasa majorité présidentielle ba louer ba avion nyonso ba sombi carburant nyonso ba avion installé la kaza comme na kérosène pour tant élection zo banda wa kala mingi ta après lobi awa ba campagne zo banda wa batu ya opposition bazanga ba avion ya kotambola nango et de la bazanga ba avion mais bazanga carburant ya kotia na ba avion wa biso bato to vandi libanda to lobi que ça faux débat soit bozo banga na bio ba élection yango soit bo moni que bozo na bio na mbongo ya kosala ba candidat ya kosala ngoti parce que république ya Brazzaville baza pe na ba avion ce qui avion na Kinshasa ba louer ba avion nyonso mais que louer na Brazzaville baza na besoin est-ce que batora ya majorité présidentielle ba ko louer na Brazzaville ceux qui ko louer ba avion na Brazzaville beaucoup nous ont ba avion na Centrafrique vous louez bo futi ba drone c'est des ba futaka ceux qui vont moniquer kuna ba live beaucoup ko louer ba avion na Rwanda beaucoup ko louer ba avion na Burundi ba dans pays frontalier beaucoup louer ba avion na Angola baza na ba avion. Donc ça c'est déjà un faux débat boy la ba débattre na télé non tu es déjà pour louer avion nyonso po biso ko to tambola ndenge non so boza capable ko sala loko bo sala yango mais so boza incapable en tout cas bitu mo makasi mingi to ko sauter o lema bo biso to vani musika bo betsa biso ba leke donc voilà qui est point liboso et puis deuxième point
batango ba louer ba avion wana bata majorité moi ça banane et ça va partir le ba PPRD ba partir le ko la ba palou mais mbomo bazui wapi oya ko louer ba avion nyonso mboka mobimba na ko kosoma carburant nyonso donc bande ko to fungola miso na bino bato bona ça peut miso bata poto to votaka te na bino bato wana que ça bo mengana ko tala makambo ya mwana to soutenir moi particulièrement je soutiens tous mes confrères oyo bazo poser ba candidature na bango pona ba comme ba député comme ça permettre ba sala musala malamu bana ya Moamba candidat numéro 506 numéro 506 bochaye poids makasi candidat sur na Moamba au moni candidat ba commune numéro 506 Richelieu ye azamwa na uti poto bongo salima ka mebele kotoyo bochaye poids bata lukunga bobo sanate que lukunga ya mystique hein lukunga pe ya mystique batu baza kuna ya kosakana te mais ba candidat baza na lukunga o baza batu na biso c'est-à-dire ba chroniqueur lokola nga na pesi bango na tie bango poids et puis bato misusu mbote trop na Saint-Marc et Tabou à partir de Belgique, mbote trop na Francis Kakonde, bakolo idéologie ya masolo to sala lelo oyo et puis mbote na Tchekele Pete na kin Tchekele Pete mbote mingi. To mona ni mikolezo goya avant to sur ces émissions mbote ga ninga za batu to wala na biso papi van pour tout presse officiel ngai mbote na pagi qui yedi les bourgeois mbote na Willy Mazele Willy et puis mbote na ba oyo nyonso ya biso ba Pichung Mende mbote na Justin Kasumba biso na biso mbote ya trop na ba masala ngatu anotingam Frank Masamba mbote na yo je pense que pona lelo tosuki awa tokuta na mikolezo goya kula pongola.